oyo tozali na lite ya makasi pe natungisami mingi pona kolobela yango kasi tokoloba bongo mpe kokoma makasi liboso na kozala malamu nde tokoki mpe kokota na mozindo na yango mpe koloba makambo oyo mokanda na Apocalypse elobi. Boyebi tozali kobanga kaka mpona koloba makambo mokanda na Apocalypse elobi, kasi ata bongo na mopanzi mosusu na ndimi solo ete elobi makambo oyo po ete ngai moko nazalaki na motambo na lokuta monene. Nazalaki na motambo na lokuta monene. Pe na tondi Nzambe mpo ete alobi makambo oyo mpo na biso tozwa mikano na kokata nsinga ekangisi biso na mipepe oyo nyonso na mateya oyo na lokuta tozali kozwa na kati na motema mpo toyebi makambo mosusu te. Elengi na boyebi na Yesu Kristo mpe ye oyo abakami kaka eyebani na ebele kati na biso te. Mpe soki bobele toyebaki moninga nani tozali na ye, mpe ndenge nini tokoki kokuta ye na pete na ndenge nini ezali pepele kososola na ye, tokokaki kolongola pinsoli mingi na makambo ebele. Na solo nani wana nyama oyo abimi longwa libulu na mozindo mpe tozali kotanga likambo oyo wapi? Na solo tosilisaki na butu eleki kino chapitre 9, sikoyo na solo esengaki tokoma na chapitre 10. Kasi na bombi chapitre 10 mpo na nsima, mpo ete ezali na mipanzi mibale na lisolo. Moko ezali lisumu ndenge ezali kokoma monene, tobandaki yango na pokwa oyo eleki mpe tolakisaki ndenge nini molili na molimo ebakisamaki na mokili oyo, mpe ndenge nini monzoto moko ekweyaki longwa lola, mpe molinga ebimaki longwa libulu na bozindo. Wana elingi koloba mateya na Satana ekobanda kobima mpe kozwa ntina na mokili. Na poko oyo tokokende mosika mpe tokomona oyo na suka ezali kokokisama na makambo oyo ebimi longwa libulu na bozindo, mpe kokola kino kokoma nyama abimi longwa libulu na mozindo. Sikoyo nyama wana azali nani? Na solo lisusu tokotuna na Biblia mpe na Daniel chapitre 7 nyama alakisami polele lokola mokonzi to bokonzi ezali bokonzi. Na bongo awa ezali na bokonzi moko na politiki ezali kobima yango moko. Na ndenge mosusu mateya na lokuta ekomi kopanzana mingi kino ekotisami na bokonzi na politiki mpe ekokoma mibeko na mokili. Soki bolingi ezali somo mateya na mokili na nzela na mibeko na mobimba na yango nanu tomoni yango na lolenge oyo te ntango ebimi, kasi ezali lokola kino ekokoma, ezali kokola kino ekokoma likambo na mokili mobimba mpe ezali eteni moko na somo. Pe motuna awa ezali nani azali na nsima na nyonso wana mpe na yango nde motuna tokoyanola na pokwa lelo. Apocalypse chapitre 11 tokokota na chapitre 10 te mpo ete ezali eteni tokokota na yango na nsima. Mokekele lokola lingenda epesami na ngai mpe elobami na ngai ete telema kopima monene na tempelo na Nzambe. Boyebi ntango bozali kopima eloko moko, bokotala soki kino molayi nini ekozala. Bongo te? Biblia elobi tozali tempelo na Nzambe na bomoi. Bongo tozali kopima yango. Kopima monene na tempelo na Nzambe na etumbelo na basambeli kati na yango. Na solo ndenge tosilaki kozwa kotangisama awa tozali na kopimama. Mpona lopango ezali na libanda na tempelo, tika yango kopima yango te mpo ete epesami na bapakano mpe bakonyata mboka mosanto, bakonyata bosolo na Nzambe mpe lobiko kati na Yesu Kristo oyo alakisami na kati na ema. Nyonso na kati na ema elakisaki Kristo. Ekuke ekatiseli wapi bokoteli ezali kolakisa Kristo. Ekuke etumbelo na nyama ezali kolakisa ekulusu. Mwana na mpate oyo babomaki, tala mwana na mpate na Nzambe akolongola masumu na mokili. Esokweli azali oyo asokoli masumu na biso. Esengeli bobotama na mai mpe na molimo lisusu.
soki bokoti na eteni na liboso yezu azali mwinda na mokili, yezu azali lipa na bozalani, yezu azali lipa longolola, azali malasi oyo akomisaka biso kondimama na nzambe na nguya na ye. Soki bokoti na eteni na isuka, azali mozalisi na mibeko, azali kobatela biso na etumbu na mibeko na mawa na ye. Wow! Nyonso ezali kuna na ema, ezali sango kitoko. Na bongo oyo nde lisolo na lobiko na kati na Kristo ekonyatama na makolo na mapinga mosusu na bapakano. Mpe ekosalama na sanza ntukumine na mibale. Sikoyo wana ezali lisusu ntango na ndenge na bosakoli. Ekozala na ntina koyeba oyo elingi koloba. Pe ezwami na mokanda na Daniel chapitre 7. Wapi balakisi biso bizaleli na monguna na Kristo, mpe na kati na yango maloba oyo ete akokonza na ntango wana. Na kopesa batatoli na ngai mibale nguya, mpe bakosakola, ezali bakoteya, mikolo nkoto na nkama mibale na ntuku motoba na kolata ngoto. Sikoyo, oyo nde tobiangi bokokani na Kiebreu. Bolobi likambo moko na lolenge moko mpe bozongeli yango na lolenge mosusu. Na bongo basanza na liboso ntukumine na mibale elandani na mikolo nkoto moko nkama mibale na ntuku motoba, mpe na ndenge na bosakoli ezali kaka ntango moko. Basanza ntukumine na mibale na bosakoli, sanza moko na bosakoli ezalaki na mikolo ntuku misato, 42 mbala 30 esali mikolo nkoto moko nkama mibale na ntuku motoba, mikolo nkoto moko nkama mibale na ntuku motoba, mokolo moko mpo na mbula moko, mbula nkoto moko nkama mibale na ntuku motoba. Tokozongela yango na nsima. Ezali ntango oyo ema ekonyatama na makolo mpe ndenge moko na bato na Nzambe. Sikoyo banani wana batatoli mibale bakotelema mpo na oyo Nzambe akoloba. Awa botala banzete na olive mibale, mpe bitieli na mwinda mibale. Mwinda etelemi liboso na nkolo na mabele. Soko moto moko azali na mposa na kozokisa bango, sikoyo bosimba oyo na mutu. Soko moto moko azali na mposa na kozokisa bango, moto ekobima na monoko na bango kosilisa bayini na bango. Soko moto moko azali na mposa na kozokisa bango, akozanga kokufa bongo te. Bosakana na banzete na olive oyo te. Bosakana te na bitieli na mwinda oyo. Na solo ekozala na nini koyeba banani ezali bongo te. Na bongo tokotala na ntango na liboso na bosakoli, boye ezali na fungola mpona mokolo moko, mpona mbula moko, mpe tozali komona yango lokola ntango na bokonzi na liseke moko na Daniel chapitre 7. Wapi balobi bakopesama na maboko na ye, ezali bato na bule na oyo aleki likolo, mpona ntango bantango na ndambo na ntango, wana ezali mbula misato na ndambo na bosakoli. To sanza ntuku minei na mibale to mikolo nkoto moko nkama mibale na ntuku motoba, tokomona bokokani kala mingi te. Mpe kotanga na molai na ntango oyo na bosakoli ekomisami pepele koleka soki totali makambo oyo na pete. Ntango moko ezalaki mbula moko na kotalela bosakoli baloli mosusu esili kobima. Tokoloba kaka mbula misato na ndambo. Ezali mikolo 360, tokoki kotala Daniel 4:16 mpe 11:13. Tokomona molai Biblia epeseli na version King James. Ntango na bosakoli na tombula moko ezali na mikolo 360, mokolo moko elingi koloba mbula moko, to ntango moko elingi koloba mbula moko na lisakoli na Biblia. Bokomona yango na version autorisée. Na bongo tobakisi yango mpe tokomi na mikolo nkoto moko nkama mibale na ntuku motoba, mpe bokoki koluka yango na Nombre 14:34 na Ezekiel 4:6 wapi elobami natieli yo mokolo moko mpo na mbula moko. Oyo elakisi ete bosoro ezali kaka na kolia. Boye wana esali mbula nkoto moko nkama mibale na ntuku motoba, ezali na bisika mosusu wapi tokoki komona ya makomi oyo. Daniel asaleli yango na chapitre 12:7, ntango moko mpe ntango mibale mpe ndambo na ntango. Apocalypse 11:2 sanza ntuku minei na mibale. Apocalypse 11:3 mikolo moko nkama nkoto moko nkama mibale na ntuku motoba. Apocalypse 12:6 mikolo nkoto moko nkama mibale na ntuku motoba. Apocalypse 12:14 ntango moko mpe ntango mibale mpe ndambo na ntango. Apocalypse 13:5 sanza ntuku minei na mibale. Bango nyonso bazongeli kaka ntango moko wana. Nakolakisa bino yango lisusu ekala mingi te. Sikoyo makonzi zomi na Rome
oyo mabimaki na Rome etiamaki na mbula 476 mpe na Daniel elobi ete bokonzi ekokonza to ezali na bokonzi likolo na bato na Nzambe ekobima nsima na kotiama na makonzi oyo zomi na ndenge mosusu na nsima bokonzi na Rome occidental ekabwani na makonzi zomi na solo ntango oyo ezali na ntina mpo ete nsima na ntango oyo na mbula 538 nsima na Yesu mobeko na bokonzi na pape ebandaki na kolandela mobeko na Justinien oyo elobaki akomisi pape mobebisi na batomboki mpe akozala likolo na mangomba nyonso na solo awa tozali na kotiama na eglise bulamatari wana soki bobakisi na mbula wana mbula nkoto moko nkama mibale na tuku motoba bokomi na mbula moko na ntina 1798 totala nanu na biteni oyo na ntango Daniel 7:25 ntango moko ntango mibale ndambo na ntango Daniel 12:7 ntango moko ntango mibale ndambo na ntango Apocalypse 11:12 sanza ntuku mine na mibale Apocalypse 11:3 mikolo nkoto moko nkama mibale na ntuku motoba Apocalypse 12:6 mikolo nkoto moko nkama mibale na ntuku motoba Apocalypse 12:14 ntango moko ntango mibale ndambo na ntango Apocalypse 13:5 sanza ntuku mine na mibale bono bokanisi ete Nzambe azalaki kosakana ntango alobelaki ntango oyo ekoki komona na bongo te alingi toyeba likambo moko na ntina na ntango na yango mpe tokoki komona na Biblia ete elingi koloba likambo moko na boyokani na Hebreu ndakisa na mokanda na Apocalypse akoloba mwasi esobe mikolo nkoto moko nkama mbale na ntuku motoba na verse mosusu akoloba mwasi esobe sanza ntuku minei na mibale na esika mosusu akoloba mbula misato na ndambo nde bokoki komona ete ezali kokangama na likambo moko lisakoli moko na ntina koleka sikoyo na mbula 1798 likambo moko na ntina esalamaki Berthier mokonzi na mapinga na France akotaki na Rome na mitindo na Napoleon mpe akangaki pape mpe asukisaki bokonzi na pape alobaki ete bokonzi na ye esuki sikoyo ezali na ntina koloba ete bokonzi na pape ezalaki bokonzi moke na politike mpe soki bozwi ndimbola na Daniel chapitre 7 ete bokonzi moke na politike ebyangami bokonzi na nyama makonzi oyo omonaki banyama minei bazali makonzi minei kobima na mokili mpe soki bosukisi bokonzi yango na politiki na solo nyama ekufi sikoyo ezali na ntina komona ete mpo na bokonzi oyo ekeseni ezali na verse moko na ntina na Apocalypse elobi amonanaki lokola azali na mpota na kufa kasi mpota na kufa abikisamaki na ndenge mosusu ekufaki mpe ezongi lisusu mpe bokonzi yango ezongisamaki lokola bokonzi na politiki na mbula 1929 ntango Mussolini azongiselaki lisusu mboka na pape na bonsomi na politiki na Vatican na solo ezalaki na nyama bokonzi na politiki mpe na nsambela ezokaki na kufa awa nzoka esekwi mpe ezongi lisusu na nsima ezali na makambo na ntina na mokanda na Apocalypse mpona likambo oyo totala nanu na pota na kufa oyo mokolo 21 février 1798 Pape Pie VI Napoleon alongoli ye na bokonzi lopete na ye na mosapi elongolamaki oyo nde ezalaki elembo na bokonzi na ye mpe akufaki na boumbu wana ezalaki mpota na kufa na décembre 1804 Pape Pie VII azalaki mpe alatisaki ye moko Napoleon motole na bokonzi ezalaki wana na pape moko azangi bokonzi na politiki na kokamba balongolaki ye 1808 Napoleon azwaki mboka nyonso na Vatican abotolaki mboka mobimba na Vatican 1848 Mazini abondisaki Rome mpe Pape Pie IX atindamaki mosika bazongisaki ye na mbula 1850 kasi abongisaki mboka na ye nyonso na bongo ezalaki lisusu na bokonzi moko na politiki te ezalaki mpota na kufa mpe ntango kokamwa 538 afandi na kiti na bokonzi na bobatelami na Empire Romain d'Orient na nguya na mokonzi ye moko mpe azwi bokonzi na mobeko na kotalela mokano na Justinien na nsima na mikolo nkoto moko nkama mibale na tuku motoba na lisakoli
bokonzi na ye na politique ekomaki na suka likambo na ntina mbala moko Napoléon azongisaki bonsomi na losambo na 1806 mokolo na le 30 mai na boye tozalaki na bokonzi oyo ekonzaki likolo na bato na Nzambe mpona ntango moko na makambo na politiki na koloba na mangomba na politiki oyo bakokaki kosala na bato mboki. Bomoni Rome nanu aboma moto te, esambiselo oyo inquisition ekambamaki na ba Jésuite mpe mikolo ebele nsima na ba Dominicain, kasi ba Jésuite nde basambisi na ebandeli. Soki bazalaki kozwa moto na mbeba, bazalaki kotinda ye na bulamatari mpo ete abomama. Yango wana nde bazalaki kosala. Sikoyo batatoli mibale wana banani bazalaki batatoli balataki ngoto na eteni oyo na ntango. Bango wana bazali bilaya mibale mpe bitelemelo na mwinda mibale bikotelemaka liboso na nkolo na mokili. Na bongo boni Lingomba na Rome elongolaki makomi na ntango na bokonzi na bango, iyo tote iyo nazalaki katolika ezalaki lisumu na kufa. Soki otangi Biblia ezalaki lisumu na kufa. Nsima na mbula 1962 wana elongolamaki mpe babongolaki yango mpe tokomona mpona nini makambo na ntina na liteya oyo ekolanda. Sikoyo banani yango batatoli mibale boni bakoki kozala makomi te, boyoka inakala na boyoka inasika boni ekoki kozala bongo te na bongo tokoma na Zakari mpe tomona soki tokoki kozwa yano. Zakari 4 mpe moi je oyo alobanaki na ngai abutwaki lisusu mpe alamukisaki ngai lokola moto oyo alongolami na pongi na ye alobaki na ngai ete omoni nini? Nalobaki ete namoni etelemelo na mwinda. Sikoyo awa bozali na etelemelo na mwinda nyonso na olo mpe sali na yango na moto na yango mpe minda na yango nsambo epai na likolo bilekelo nsambo ezali kino minda nsambo oyo ezali likolo na yango mpe nzete mbale na bilaya wana tozali na elembo moko wana boye Apocalypse ebendi makanisi na elembo na Zakari awa mpe bokanisa ete bokonzi oyo ekonzaki mbula nkoto moko nkama mibale na ntuku motoba lokola bokonzi na politiki ezalaki na bokonzi na politiki likolo na moto nyonso oyo azalaki motomboki mpe lokola monguna ndakisa ekotaki solo tokotala na Zakari mpe tokomona soki tokoki kozwa bililingi mosusu awa oyo ekoki kozala na ntina. Na bongo tozali na bitelemelo na mwinda oyo ekomami na Apocalypse, tozali komona pe nzete na bilaya mibale ekomami na Apocalypse, moko na epai na mobali na sani mpe moko na epai na mwasi na yango. Verset 4 nazongisaki monoko mpe alobaki na mwaje oyo alobanaki na ngai ete nkolo na ngai oyo ezali nini? Bomoni oyo tokosenga kaka ntango mosusu tokoki kozwa yano. Bongo mwaje oyo alobanaki na ngai azongisaki liloba ete oyebi te soki oyo ezali nini? Nalobaki ete nkolo na ngai ndenge tokoloba ezali nini? Bongo azongisaki liloba mpe alobaki na ngai ete oyo ezali liloba na Yawe epai na Zorobabel ete mpe alobi oyo nyonso akoki koloba. Bongo nzete na bilaya oyo na bitelemelo na mwinda ezali nini? Liloba na Nzambe na solo liloba na Nzambe oyo esakolamaki na ngoto na ndenge mosusu elongolamaki na molai na mikolo nkoto moko nkama mibale na toko motoba. Boyebi tango reforme bandaki kobimisa Biblia babandaki na masini na Gutenberg mpe bafinelaki yango kaka wana mpe babukaki yango mpe batumbaki ba Biblia nyonso ebimaki kuna bamekaki kobebisa yango na lolenge makoki nyonso bazalaki na yango kasi bakokaki kaka te. Na bongo na sima bakomaki njimbola na mabe oyo yebani na nkombo na Biblia na ba Jésuite tokozongela yango sima. Verset 11 bongo nazongisaki liloba nalobaki na ye ete nzete mibale oyo na bilaya ezali nini? Oyo etelemi na epai na mobali na etelemelo na mwinda mpe na epai na mwasi na yango. Nalobaki mbala na mibale mpe nalobaki na ye ete bitape mibale oyo na bilaya bizali nini? Oyo ezali pembeni na bilekelo mibale na wolo oyo ekosopaka mafuta na wolo longwa na yango. Azongiselaki ngai monoko ete oyebi te soko oyo ezali nini? Nalobaki ete nkolo na ngai mpe alobaki ete oyo ezali bana mibale bapakolami na nguya na Nzambe, bapakolami na nguya na Nzambe na ndenge na mosusu na molimo mosanto sango oyo na Nzambe liloba na Nzambe oyo elingaki ete yema na mokili mobimba elongolama te ba oyo bakotelema pembeni na nkolo na mokili mobimba. Natambolaki miso na ngai lisusu mpe namonaki mpe tala
sikoyo akomona nini ezali na nyonso wana mokanda mozali kopumbwa likolo sikoyo mokanda kopumbwa likolo ezali nini botala parchemin oyo ezali loba na Nzambe ezali na mokanda bongo amoni loba na Nzambe kopumbwa likolo ezali elembo na nini komemama na sango na mokili yango wana nde likambo nyonso ezali kolobela loba na Nzambe alobaki mpe na ngai ete yo mweni nazongisaki loba ete namoni mokanda mozali kopumbwaka likolo molai na yango mpe apesi molai na yango na mapeko alobaki na ngai ete oyo ezali lilako mabe ezali kobima likolo na mokili mobimba mpo ete moto na moto oyo akoyiba akolongolama wana nde makebisi na Nzambe mpona oyo Yawe na Biblia alobi ete nakobimisa yango mpe ekokota na ndako na moyibi mpe na ndako na ye oyo akokata ndai na lokuta na nkombo na ngai ekoumela mpe na kati na ndako na ye mpe ekobebisa yango mpe na mabaya na yango mpe mabanga na yango esika moko na solo liloba na Nzambe ekondimisama na solo liloba na Nzambe ekondimisa elongolama to te boni ezali solo te yango nde alobi yango nde alobi totango elandi mpo Zakari akomi na ntina moi je alobanaki na ngai abimaki mpe alobaki na ngai ete bokanisa Apocalypse 11 etangi Zakari na baverse oyo kaka mpe tokoki koyeba makambo ebele nazalaki koloba nini liboso na maloko mpe na matatoli awa sikoyo tozali kokota na mozindo na litatoli mpona kozwa oyo bosakoli mosusu basakoli mosusu balobaki oyo koyokana na oyo ezali koleka awa tombola miso na yo likolo mpe mona eloko nini ezali kobima nalobaki na ye ete ezali nini alobi mpe ete ezali efa wow sikoyo ekomi kitoko koleka oyo ezali kobima sikoyo efa ezali nini efa ezali epimelo ezalaki epimelo wapi bokokaki kopima fufundakisa sikoyo na mokanda na Apocalypse boni ezalaki na epimelo iyo to te aha tozali awa na epimelo mosusu wana tozali na epimelo eyebani na solo nyonso mobeko mpona oyo ezali malamu na oyo ezali mabe kasi awa ezali na mobeko na ntina emitiaki yango moko wana ezali ni alobaki mpe ete ezali efa oyo ezali kobima alobaki mpe ete oyo ezali liso na bango na mokili mobimba mobeko oyo nde bokomona na mokili mobimba tala bozito na ebende na mondolu etongwaki likolo bomoni efa ezalaki na ezipelo likolo na yango ezipelo na bozito mpe atombolaki ebende na mondolu na bozito mpe ezalaki na mopepe na kati na efa oyo ezalaki epimelo amonaki nini na kati mwasi moko mpe mwasi azalaki kofanda na kati na efa ezali na ntina mwasi azali nani na Biblia ezali lingomba na bongo ezali na lingomba na masumu na mokili oyo mpe ezali na lingomba na malamu na mokili oyo mpe na kati na oyo mwasi moko afandi na boye azali na epimelo efa oyo lingomba moko ebimisi boni esosolani pe mwasi azali kofanda na kati na efa alobaki ete oyo ezali mabe na solo ekokani te na oyo mokanda elobaki na liboso na kondimisa bino na nzela na liloba na ngai soki boyebi bokoyeba nini mpona yango soki bosali ata nini oyo to wana mpe mosusu liloba na ngai ekondimisa bino kasi ezali na epimelo mosusu na mokili ekonzami na lingomba mosusu ezali malamu te elobi ezali mabe abwakaki mpe ye na kati na efa mpe abwakaki bozito na mondolu na monoko na yango boni mwasi oyo amonisami na ntango moko nsima monoko na yango ezongisamaki sikoyo ezali na ntina boni reforme emonisaki mobeko oyo ezalaki na Biblia te iyo to te na solo basalaki yango esalaki yango mpe ezipelo na yango elongolamaki mpe bato nyonso bakokaki komona yango ndenge nini reforme ezalaki kobianga Rome na lolendo nyonso elobaki monguna na Kristo sima basukisi lelo oyo reforme ezali koloba nini na miso na bato na poasa na mayanga nyonso na bango lingomba na baluterien ezwaka mokano nini na kanisi na mbula 1994 soki na bongisi makanisi te balobi ekoki kobianga lisusu te monguna na Kristo
ba Calviniste bazwaki bango moko mokano moko wana kati na bango bazwaki mokano kaka moko wana na bongo ezipelo ezongisami bongo na tombolaki miso na ngai mpe na monaki mpe tala basi mibale babimaki mpe mopepe ezalaki na mapapu na bango bazalaki na mapapu lokola mapapu na ndeke monene ezali sango mabe po bomoni sigogne ezali ndeke na mbindo mpe ndeke na Biblia awa ezali elembo na Molimo Santo na bongo ezali na mangomba mibale awa ba oyo sikoyo na zere na makanisi na Molimo na lokuta bazali kotombola mobeko oyo na mwasi mosusu na kati na yango katikati na lola na mokili nalobaki mpe na monje oyo alobanaki na ngai ete baoyo bakumbi efa wapi epimelo alobaki na ngai ete mpo na kotongela ye ndako na mokili na Shinear ezali Babylone ekobonga yango akotia mawana na esika na ye mpenza. Wow, oyo Zakari azali koloba ezali kaka mobeko mosusu ekokonza mokili oyo mobeko oyo ekotiama na lingomba moko bato nyonso bakoyeba ndenge nini ezali mabe emimonisi kasi mabe ezipami mpe mangomba mibale na nguya makasi Biblia ebyangi yango nguya na dragon mpe na mosakoli na lokuta bakoya bakolongola mobeko oyo mpe bakoloba ye wana mpe bokozi na Babilone ekosekwa na ndenge na Molimo na mokili oyo na mobeko oyo ezwi esika na mobeko na Nzambe boni wana esosolami nsomo mpe nini ekoleka na bongo totala oyo Apocalypse elobi mpona yango liloba na Nzambe awa tosili kozwa bozindo na esika wapi na Biblia Apocalypse ezweli bililingi na yango mpe epesi biso lisolo na oyo ezali koleka liloba na Nzambe Apocalypse 11:6 bango wana bazali na nguya na kozipa likolo ete mbula enoka te boni liloba na Nzambe ezali na nguya na kosala bongo na solo hiyo boni Elia asalaki yango Elia abondelaki mpe nguya na Nzambe mpe alobaki ete mbula ekobeta te mbula misato na ndambo mpe mbula misato mbula ebetaki te mbula misato na ndambo ezali na ntina komona ete bokonzi yango na ndenge na bosakoli ekonzi mokili na mbula misato na ndambo na ndenge na bosakoli bokonzi te wana elingi koloba nini na ndenge na Molimo kozanga kobota na liloba na Nzambe na bongo babundisaki liloba na Nzambe na mikolo na kosakola na bango na solo ezalaki na Molimo tolobaka nini tolobaka mingi mpona yango bazali mpe na nguya na kobongola mai na makila mpe na kobola mokili na boloji mbala na mbala na ntango elingi bango wao esango malamu soki botie liloba na Nzambe pembeni bokoti na mobulu wana ekosilisa bango litatoli na bango balati ngoto nyama oyo akobuta na libulu na bozindo akobunda na bango etumba sikoyo ntango nini bakosilisa litatoli na bango balati ngoto nsima na mikolo nkoto moko nkama mbale na tuku motoba soki lisakoli oyo ezali na solo wana ememi biso na mbula 1798 mpe na eteni oyo na ntango bokonzi moko ekobanda kobima na mokili oyo wana ekokomisa mosala na ye na kobebisa liloba na Nzambe likambo na ntina bongo nsima na mbula 1798 bokonzi moko ekobima ekozala na mosala na yango na kobebisa liloba na Nzambe mpe nyama oyo ebimi longwa libulu na bozindo sikoyo nani wana azalaki na libulu na bozindo liboso malamu monzoto ekweyaki longwa lola ebimi simolinga na libulu na bozindo mateya na ye na lokuta epanzali na mokili na solo ezali nde bokonzi na Satana ekoli na mokili kasi bokanisa malamu oyo ezali nde bokonzi na Satana ekoli na mokili kasi bokanisa Nzambe azali kotala mpe kotika yango azali koloba na biso na tina oyo akolekela bango mpe akoboma bango na bongo ekozala na likambo moko ekosalama na esika wapi liloba na Nzambe ezali ebwakami na miso na bato kasi oyo ezali nde ndimbola monene ekozala kobima na bokonzi moko oyo ekoluka solo kolongola liloba na Nzambe bibembela bango bikolala na balabala na mboka yango monene oyo ebyangami na lisese ete Sodome na Egypte
kuna nkolo na bango mpe abakisamaki na ekulusu. Sikoyo nkolo na biso abakamaki na Sodome te, mpe abakamaki na Egypte te. Na solo ezali kaka na lolenge na bato na ye oyo nde akoki kobakama. Sikoyo boni ekoki kozala na elembo moke tokoki kokangama na yango. Boni likambo moko ekomaki na mbula oyo 1798 na nzinga na yango wapi ezalaki na kobundisama na liloba na Nzambe likolo na liloba na Nzambe oyo ezalaki kosangisama na maloba na zongeli yango. Esika wapi babundisaki liloba na Nzambe na esika bato na Nzambe babomamaki, soki bolingi babomamaki basilisamaki mpona kondima na bango, na boye Kristo oyo abakama lisusu na lolenge na bato na ye. Boni mboka moko esalaka yango te. Na solo ezali mboka moko na ntina, mboka yango ezali France. Basalaki na solo likambo wana mpe balakisi yango na bililingi mike. Na mokanda na tragédie des siècles ezali na maloba moko kitoko mpona likambo oyo. Totanga yango. Mboka monene wapi na balabala na yango batatoli bakufelaki, wapi bibemela bango ezwami ezali na molimo Egypte. Na mboka nyonso na makomi ebeteli biso lisolo ezali nde Egypte awanganaki na motema moko kozala na Nzambe na bomoi, enyataki mibeko na ye na makolo. Bokonzi moko te atikala kotombokela na lofundu nyonso bokonzi na lola koleka mokonzi na Egypte. Ntango Moïse amemelaki ye sango longwa na Nzambe, Farao azongiselaki ye na lolendo nyonso, nani wana Yawe mpona tosa liloba na ye na kotika Israel bakende te, na yebi Yawe te na kotika te Israel bakende. Oyo ezali botombokeli mpenza na liloba na Nzambe. Akobi na koloba oyo nde maloba na bawangani na Nzambe. Nzoka mboka elakisami awa lokola Egypte ekoboya kondima nguya na Nzambe na bomoi, ekolakisa mpe motema libanga lokola oyo mpe kotelemela ndenge moko mokeli na lola mpe mabele. Mboka monene ebyangami mpe na ndenge na molimo Sodome. Masumu na Sodome na kobuka mibeko na Nzambe emonisamaki mingi na lolendo na ndenge mosusu boyebi pite. Soki bolingi mpe lisumu oyo elingaki kozala mpe moko na bizaleli na mboka oyo esengelaki ekokisa makomi. Sikoyo nakoki kotambola na oyo ezali likambo moko kitoko. Esika wapi nkolo na biso abakamaki na ekulusu kokesanisana na oyo na lisakoli ekokisamaki mpe na France na ndimi yango. Mboka ata moko te na lisolo na yango etikala kolakisa te likunia lokola France liboso na Yesu Kristo. Na mboka moko te nanu batikala komona te komunisana na bosolo na ndenge wana na bololo na boye mpe na koboma. Na nzela na konyokola oyo France amonisaki na bikeke nyonso na bapanzi na sango malamu, na solo ebakaki Kristo na ekulusu na lolenge na bato na ye. Na ndimi yango mpe na kokende mosika na koloba ete France ezali kaka ebandeli mosisa na bobimi na bokonzi na Lucifer. Mpe na kondimisa bino yango awa biso tozali kokoba na lisalisi na maloba ebele. Mpe tokomona oyo esalamaki kuna, nani akokonza mokili mobimba lelo? Mpe etali yo na ngai mbala moko, ezali kaka lisolo te, ezali oyo lisolo na kati na kosalama. Oyo ezali ekoti ekenda sango na ba Jacobin. Oyo elatamaki na batomboki na France, balataki ekoti na ba Jacobin. Sikoyo ekoti na ba Jacobin elingi koloba nini? Na koloba mpona yango na liteya oyo moko. Na solo ezali ekoti na mitra ezali mater na mitraisme losamo na moi kasi tozongela yango sima. Apocalypse 11:7 wana ekosilisa bango litatoli na bango nyama oyo akobuta na libulu na bozindo akobunda na bango itumba. Sikoyo oyo ekomaki na France ezalaki ebandeli bosimba yango malamu. Oyo ekomaki na France na ezali ebandeli na oyo ekoleka na mokili mobimba somo. Akoleka bango mpe akoboma bango. France na sima na Révolution française boni ebundisaki liloba na Nzambe. Apocalypse 11:9 bamosusu na bikolo na mikili na minoko na mabota bakotala bibembela bango mikolo misato na ndambo. Na solo awa tozali na ntango mosusu na bosakoli misato na ndambo ezali mbula misato na ndambo. Mpe bakopesa nzela ete bikundama na lilita te. Malamu longwa mokolo 10 novembre 1793 kino juin 1797
basalaki yango bapekisaki Biblia eyebani na bato nyonso na mokano na mbulamatari bapekisaki Biblia. Bango bafandi na mokili bakosepela mpona bango batato limi bale boyoka ina kala na boyoka ina sika mpe bokoyoka esengo bakoloka esengo bakokaba na makabo boni ba français basalaki yango iyo basalaki yango mpe basakoli oyo mibale Biblia etungisaki bango koleka kino babwakisaki yango na solo bazalaki konima kaka ete Biblia oyo etungisaki bango bato kasi bato mosusu bazalaki kondima na solo ete Biblia ezali nguya na mutungisi na kolakisa bino na pokwa oyo bokonzi nini ebundisaki Biblia na etumba. Kasi na nsima na mikolo misato na ndambo molimo na bomoi oyo abimi na Nzambe akoteli bango mpe batelemi na makolo na bango mpe somo monene ekweli bango nyonso batali bango boni balimisaki Biblia te. Nsima na makambo oyo ezalaki kaka ebandeli na etumba monene oyo likolo na liloba na Nzambe nguya ekotaki na liloba na Nzambe mpe na Biblia epanzalaki na mokili mobimba bakompani nyonso na minene bimaki na nsima na mokolo oyo mpe Biblia etiamaki na loboko nyonso esepelaki na yango na mokili mobimba oyo epesaki nkanda na nyama oyo na libulu na bozindo kino abongolaki lolenge na ye na kobundela mpe tokolobela yango na Mateya mibale bitumba na Biblia mpe kobongola na liloba bozanga na Mateya wana te ezali koya ezali na nguya soki bokangeli nga kanda na poko oyo bozonga kaka okay ata bozali na kanda ezali okay bokoki kokangela ngai kanda kasi bozonga kaka na bongo liloba na Nzambe oyo etelemaki mpe eteyamaki na nguya oyo kasi etumba esilaki te ezalaki kaka na ebandeli bayokaki mongongo makasi na likolo koloba na bango ete bobuta awa babuti na likolo kati na lipata mpe bayini na bango bamoni bango mpe moyini na lobi na bino ayini liloba na Nzambe na ntango yango mokili eningani mingi mpe ndambo na zomi na mboka yango ekwei na elembo na mboka oyo na molimo Babylon soki bolingi eninganaki na kozongisama na nguya na liloba na Nzambe mpe Satana abakisaki lisusu makasi na ye mpona kolia yango lisusu bato nkoto nsambo bakufi na koningana ezali lisusu motuya na elembo mpe bango batikalaki babangaki mingi mpe bakumisaki Nzambe na likolo bosimba oyo mawa na mibale esili mawa na misato ekoya noki mawa moko ezali likambo moko ekomisaka bato na bosolo te mawa na liboso ezalaki kobebisama na miso na bisika na bakristo na ebandeli na lisalisi na makonzi oyo banguna na Kristo mawa oyo ezali awa kokotisama na molili na molimo na boyebi nyonso na makambo na Nzambe na bokonzi oyo ezali kobundisa liloba na Nzambe nini ekomaki na Revolution Française totala ndenge nini masakoli oyo ekokisamaki oyo ezali kozwama na ndako na boloko Bastille mpe na solo na likambo oyo monene mabongisami nyonso na politike ebongwanaki na mokili nzoka liboso bozalaki na makonzi na bakonzi na suka te na bokonzi bozali sikoyo na bokonzi na bato ezali bisika nyonso wana ezali lokola malamu koleka mpe tokomona na solo oyo ezali na nsima na makambo oyo na Mateya mosusu ekoya na bongo Louis XVI bakataki ye mutu bongo mpe batombolaki mutu na ye liboso na ebele na bato bazalaki kosepela ntango bazalaki komema ye na ebomelo mpe mwasi na ye Marie Antoinette boni bayokelaki ye mawa te mutu na ye batiaki yango na nzete mpe batombolaki yango liboso na bato bazalaki kosepela mpe nsima bazwaki mwasi na pite bolimbisa elili kasi yango nde basalaki na mabele libanda bakomisaki ye Nzambe mwasi mokonzi liberté mpe tokotanga lisusu na mokanda oyo na tragédie de siècle makomi kitoko oyo tango bamemaki Nzambe mwasi liberté liboso na basali mibeko mokonzi asimbaki ye na loboko abalukaki mpe alobi liboso na lisanga bakufi botika kolenga liboso na Nzambe oyo basango na bino babimisi wawe ezali lisanga na bato nyonso
kobanda lelo bozali na nzambe mosusu te bobele nzambe raison. Boni bokoki kokanisa yango natalisi bino elongi na ye na talo mpe na kitoko soki bolingi bikeko bosambela kaka oyo bokweya liboso na ye basali mibeko na liberté oyo ezipelo na raison. Na solo ezali na bokonzi moko elongolaki liloba na nzambe mpe ezongisaki nzambe mwasi raison na esika yango kasi esengo mingi Yesu asili koyebisa biso liboso ete makambo wana ekosalema mpe wana elingi koloba ete nzambe mwasi oyo raison azwi esika na Yesu Kristo kaka na komona na miso. Nsima ye koyambama na mokambi bamatisaki ye na likalo kitoko akumbamaki na kati na bato ebele kino na katedrale Notre Dame. Wana nde bakomisi ye mpo na bato nyonso mpo na ye kozwa esika na nzambe. Nsima bamatisaki ye na etumbelo likolo azwaki losambo na bato nyonso bazalaki wana. Na bongo butula matari ekumbamelaki mwasi oyo esalamaki ndenge wana bamemaki ye na barabara afandaki na likalo azalaki na elembo na moi mpe bazalaki koloba nzambe mwasi raison kuna mpe bafandisaki ye na kiti na bokonzi na Notre Dame. Na bongo oyo bakanisaki bokristo ebotolamaki na basali na mibeko. Boyokani na kala na boyokani na sika etumbamaki mpe mikanda nyonso na losambo ezikisamaki na etumbelo mpe mobeko na sika ezwaki esika na mibeko na nzambe. Boni bakoki kobongola mibeko na nzambe na kanisi te. Mokanda oyo ebutaki na likolo liloba na nzambe elakisi biso malamu na mabe ezali kopima biso na mibeko na ye na kolanda te lingomba mosusu ebimisi mobeko mosusu. Solo to lokuta ezali solo mpe na mpoko oyo tokomona ndenge nini etumba oyo ezali kokoba, ndenge nini mobeko o moko etiami pembeni mpe ndenge nini bato bandimi mobeko mosusu mpe nzambe asalisa biso topona moko kati na yango. Tokoba na lisolo nini ekokoma soki bozongisi mobeko na bato na esika na mobeko na nzambe. Mibeko na bato esalami mpona kozala koluka bolamu kasi na solo ezali na mbeba na yango. Pe awa na ntango na Révolution Française mibeko na sika mpona bato ebimaki mpe mibeko oyo ebiangamaki Manifeste des droits de l'homme. Na bongo soki boyoki basango lelo boni bozali koyoka mibeko na nzambe to bozali koyoka mibeko na moto droit de l'homme nini bozali koyoka yokaka mibeko na bato droit de l'homme. Sikoyo boni ezali kokama te komona ete ba français babimisaki mokanda na bango na mibeko na bato na lolenge oyo. Boni ezali kokamisa te ezali lokola bitando na mabanga mibale wana elakisi nini na solo mibeko na nzambe ezalaki na moto abimisaki mibeko na mosusu na se ezali makambo na kokama oyo ezali na bilembo ebele na makambo oyo ezali monene koleka kino tokoki kolobela yango ndenge na mokete na kotanda yango na litere mosusu na bozindo na yango nyonso mpe na kolakisa bino bilembo ezali na nsima na yango na koloba kaka mpona yango moko na yango oyo ezali liboke na balangi wana ezali nyoka na mokila na yango na monoko oyo kuna ezali liso emonaka nyonso na kati na triangle bilembo moko na ntina ezali kokamisa liboke na balangi eli koloba nini wana ezalaki maboke bomoni bakonzi na Rome mokonzi moko na Rome soki asimbi liboke na balangi maboke mpe atia yango likolo na ngomba mpe soki andimami lokola mokonzi na bato nyonso azalaki kolata motole na loketo na ye mpe azalaki oyo aleki nguya mpe oyo aleki na nguya mpe mokambi nyonso ekonzami na nguya na moto moko
wana ebiangami fascisme. Fascisme. Soki bokanisi Adolf Hitler, fascisme. Soki bokanisi Mussolini, bokonzi nyonso na kati na maboko na moto moko abiangami Führer. Solo to lokuta. Ok. Ezali bokonzi ezali likolo sikoyo mibeko na bato wana ezali na boyokani nini na fascisme. Boni ezali motuna na tina te na koloba kutu ezali na tina tokomona yango na lite mosusu. Mokanda na mibeko na bato na liboso mpona bikolo ebimisamaki na solo na mokalo na Cyrus le Grand. Na bizaleli na bapes ezalaki na mobeko na liboso makanisi malamu, maloba malamu, misala malamu. Cyrus le Grand makanisi malamu, maloba malamu, misala malamu. Mpe mobeko na ye ezalaki lokola boye ntango mapinga na ngai na motuya ebele bakotaki na kimia na Babylone na ndimaki te moto moko abangisa bato nazwaki na motema bamposa na bango mpe bisika nyonso na losambo mpona kofulukisa bolamu na bango napesaki bawumbu nyonso bonsomi. Boni ezali na ntina te komona Napoleon apesaki bawumbu nyonso bonsomi mpe asukisaki monyokoli na lingomba mpe makambo oyo nyonso nasukisaki mawa na bango mpe bowumbu. Ezalaki mokano kitoko nalingi koloba mibeko na bato ezali komona na malamu. Totanga na mokanda tragédie des siècles ekeke nyonso makila na basante sopanaki azali koloba mpona bavaudois na baalvigeois, azali koloba mpona baprotestant oyo babomamaki mpe ndambo monene na bango na bokonzi na France. Oyo nde esambiselo na inquisition mpe bisale na yango ekateli ezalaki kokata mutu nsima bisalelo na monyokoli na somo nsima banyokwamaki mingi mpo na botombokeli lingomba. Sikoyo batombokelaki na lingomba botombokeli na lingomba elingi koloba nini totana na mokanda oyo hérésie page 444 aresis na grec boponi komizwela mokalo na oyo esengeli kondimela mpe kosala wana nde hérésie. Sikoyo komizwela mokalo ezalaki na ntango wana na mikolo nkoto mokonkama mibale na ntuku motoba ezalaki likambo na botombokeli lingomba, ezalaki lisumu na etumbu na liwa. Ezali mawa te na bongo na komema lisosoli na moto kotiama na bokonzi moko. Sikoyo tokomona makambo na ntina ezali koleka oyo ezali moko na bisalelo bazalaki kosalela. Ezalaki ndakisa bapes oyo ezalaki kofungwama bakotia na makala bokotia makala na moto nsima obimi moto na kobongwa na liboso na moto azalaki kosambisa yo na makala na moto oyo ezali bapes na makolo. Soki botali bikangelo na yango ezali bavis ezalaki kabola kokotambala moko na mikuwa na lingi koloba bato oyo bazalaki nsomo na ntina na makambo bazalaki kosala esalelo na oyo General Franco asalaki yango na mbula 1970 oyo ezali esalelo na mwa moke yango nde bazalaki kotia na nkingu mpe bazalaki kokanga yango na vise ezali na kati likambo malamu na kosala te oyo nde etikala bavise na matoyi. Esalelo oyo ezalaki na mabe mpenza bazalaki kotia yo na maboko na yo na kokanga masima na mokongo na nsinga kino bokokangama na likolo mpe bazalaki kokangisa libanga oyo monene na makolo na yo mpe kobaka yango likolo. Ezalaki kokata maboko na bisika yango oyo ezali makambo na nsomo bazalaki kosala na esambiselo na inquisition. Nayebi tozali na ntina na te kolobela makambo oyo kasi mabe na lingomba oyo esengeli eyebana. Apocalypse 12:11 bango baleki ezami na makilo na mwana na mpate mpe na maloba na litatoli na bango mpe balingaki bomoi na bango te ata kino kufa. Ezali kaka mpona kopesa kino likanisi na oyo bakristo oyo na pamba batelemaki mpona liloba na Nzambe balekelaki ntango mosusu mpona baponaki kondima. Ezali nsomo koleka bongo te, ezali mpenza kobangisa. Botala moko na makambo yango bililingi na esambiselo inquisition wapi bato bakufaki nkama na nkoto nte milio mpe mpona bamizwelaki mokano na kondimela oyo somo oyo azali Huguenot na France ekeko na Afrique du Sud. Ba Huguenot mingi na France bakimaki
kuna mpe basalaki ekeko oyo elakisi bomisato mpe tala mwasi moko atelemi na mabele alakisi lingomba na Nzambe afandi na mabele akomaki longwa Europe kino Afrique mpe na loboko moko asimbi Biblia kuna mpe na loboko mosusu asimbi minyololo azali na monyololo oyo ezalaki kokangisa ye na Rome mpe akimaki kino mboka mosika na Afrique awa azali lisusu kobeta makasi ezali lisolo mosusu mpe akimaki na Amerique mpe na mboka mosika mpona kobima na monyokoli oyo makasi na mikolo nkoto moko nkama mbale na tuku motoba. Tragédie de siècle elobi kasi mabe oyo na makasi koleka koboma oyo na mpasi koleka ikomami na lisolo na mokili ezali massacre de Saint-Barthélemy. Wow. Mokonzi na France na ndingisa na bansangu na Rome na bepiskopo akotaki na likambo yango. Ngengele moko etiamaki na kati na mutu ngengele eyulaki mpe koboma ibandaki mpe ba protestant nkoto ntuku mitano babomamaki na butu moko kaka na nzela na lokuta bazalaki koloba na bango tokosala elongo na mikolo wekoya tobundisana te mpona makambo oyo mpe ba protestant bakanisaki ezali malamu maloba kitoko na Rome tokoki kozwa kimia tokoki kosala elongo mpe bakotaki na lisanga na mangomba kasi na ntango wana bazalaki kolingela bango likambo mpe na butu moko ngengele yulaki mpe na kozanga koyeba baoyo bazwamaki bakufaki na butu moko na bongo ngengele na Château de Saint-Ange eyokisaki elembo na esengo na lobiko na Rome ngengele eyulaki na esengo Pape Grégoire XIII elongo na bakardinal na bansangu bakendaki na molongo na église de Saint-Louis wapi cardinal de la Reine ayembaki Tedeum moko bazalaki na esengo koleka kino na butu moko babomaki baigeno na France nsima papa asalisaki medaille moko yango oyo medaille moko na nkombo na ye na mopanzi moko mpe na mopanzi mosusu nkombo na Huguenotorum Strages elingi koloba massacre de Huguenot basepeli boni ezali te likambo na somo basalaki Deutéronome 11:16 boke ba ete motema na bino moko sama tempo ete mpe ete bopengwa te mpe bosalela banzambe mosusu te mpe bosambela bango te boyenkele na Yawe epelela bino mpe azipa likolo ete mbula ezala te mpe mokili ebota mbuma te mpe bokufa noki na mokili malamu oyo Yawe apesi bino na bongo soki bopesi mokongo na liloba na Nzambe mpe bobwakisi mibeko na Nzambe na bongo ekozala kokawisama na kozanga kobota mpe kozanga kobota. Apocalypse 11:7 wana ekosilisa bango litatoli na bango liloba na Nzambe oyo nyama oyo akobuta na libulu na bozindo akobundana na bango etumba akoleka bango mpe akoboma bango sikoyo oyo ezali likolo awa ndenge nalobaki yango liboso ezalaki ekoti na bajacobin sikoyo ekoti na bajacobin ezalaki nini mpe banani wana bazalaki bakonzi na bajacobin na solo mobimisi na bajacobin azalaki moto na nkombo na Adam Weishaupt sikoyo Adam Weishaupt azalaki nani azalaki molakisi to professeur na bajesuite na droit canon bon ezali kama natina te na bongo moto oyo na solo abongisaki révolution française mobimba soki bolingi azalaki jésuite mpe azalaki mokonzi na jacobinisme azalaki mpe mobimisi na ba illuminati na oyo na solo jésuite moko asali ba illuminati jésuite moko nde abimisaki jacobinisme oyo ezalaki likolo na révolution française oyo ezali université Ingolstadt wapi azalaki molakisi ezali na tina komona ete na nsima na révolution française bokonzi na pape ezwaki pota na kufa mpe ezangaki bokasi na miso na bato kasi na 1929 mboka oyo eleki moke na mokili ezongisamaki na solo ezalaki eloko moko ezwaki pota na kufa sikoyo elamukaki na bongo na mbula 1929 Gaspard andimaki boyokani na Latran mpe mboka na Vatican ezongisamaki na bozalani
mpe na journal na San Francisco Chronicle elobi Mussolini na Gaspari basali boyokani na ntina monene na Rome. Likambo na Rome na mpoko oyo ekomi lisolo na 40 Vatican ezalaki na kimia na Italie na kotia mokolo to na mokanda oyo na ntina monene na kokawisa pota. Ezali lokola bazali kotanga Biblia. Esengo monene elakisamaki na mipanzi nyonso mibale. Lisolo na kitoko koleka. Na bongo bokonzi moko ezalaki lokola ezwi mpota na kufa pe etelemi. Siko ezali na ntina emonana kaka lokola ezwi mpota na kufa. Lokuta ezali likambo moko na kososola mate tango mosusu. Botika ngai na lakisa bino ba pape mosusu na kala. Oyo nde Anthony Sayer azalaki grand maître na franc-maçonnerie na loge na Londres oyo esalami na mbula 1717. Boka ezali ntango na ebandeli oyo ekomema kino Révolution française. Mpe ba franc-maçon batelemaki boye na maboko na bango na mabumu na mosapi na yango na bango kolakisa likolo. Boye pape ye moko oyo ezali elilingi na pape Pie XII azalaki na timbre asalisaki ezalaki carré mpe ezali na elembo na bamason likolo na yango oyo ezali likolo na yango lokola bongo. Ezali na ntina komona Vatican kopekisa ba franc-maçon. Kasi wana ezali na ntina mpenza soki olingi balakisa yo mosapi te mpona likambo nde bopekisa yango. Mpe bozali kosala yango na kobatama. Kasi na kati na Vatican yango moko baloge kotami ebele mpe bakardino nyonso bazali kaka bango kuna na kati likambo na ntina ata epekisami. Apocalypse chapitre 9 bokanisa alobi na biso mwaje na mitano ayulaki mpe na moni monzoto na likolo mosili kokwea na mokili lifungola na libulu na mozindo epesamaki na ye akangoli libulu na bozindo mpe molinga mobimi na libulu lokola molinga na libulu monene moye yindi mpe mopepe mpe na molinga na libulu. Na bongo pole oyo Yesu azali kopesa ekozipa mpona molinga ekozipa mpona molinga oyo. Wana nde esika ebandelaki. Na Apocalypse 12:3 tozali na nyama mosusu. Elembo mosusu emonani na likolo dragon motane monene oyo azali na mitu sambo na maseke zomi mpe na mitu na ye motole na bokonzi sambo. Boye na Apocalypse chapitre 9 tozali na molinga oyo ebimi. Na Apocalypse chapitre 11 nyama oyo abimi na libulu na mozindo moko wana mpe akoli na molili na bokonzi moko etiami pe ebandi kokola. Makonzi mosusu na Apocalypse ezalaki dragon oyo na mitu sambo na mitole na mutu na ye balobi na biso azali nani balobi na biso ezali Satana oyo alakisi makonzi nyonso na mokili na miso boye mpe balobi na biso na Apocalypse 12:9 ete yende abwakami libanda ezali nde diabolo mpe azali kokosa mokili mobimba malamu mpe azali kobundana na etumba na mwasi alati mpembe oyo azali lingomba mosusu na malamu na mokili oyo alakisi liloba na Nzambe ezali na banyama mosusu na mokanda na Apocalypse ezali na nkosi na mapapu mibale oyo ezali elilingi na mokanda na Daniel. Na Apocalypse 13 tozali na nyama azali na monoko na nkosi. Na nsima ezali na nyama ekokali na nkoi na Apocalypse 13 bizaleli oyo emonani mpe ezali na ours na Daniel 7 bizaleli oyo ezali mpe na Apocalypse 13 mpe tozali na nyama oyo na somo oyo toyebi te ekokali na nini wana nde likanisi na moyemi mpe ezali na maseke oyo bokokuta lisusu na Apocalypse 13. Na bongo banyama oyo ezali nyonso na ntina monene kasi emonisami lokola ebimi na mai monene. Na nsima na Apocalypse 13 bizaleli nyonso na Daniel 7 ekutami na nyama oyo na somo ezali kobima na mai monene tokolobela yango na mozindo. Apocalypse 13 ezali mpe na nyama ebimi na mokili mpe ezali kokokana ntango mosusu boye na yebi te ekokani na nini mpe na Apocalypse chapitre 17 bozali na nyama mosusu na mwasi moko afandi likolo na yango. Totanga sikoyo yango 17:3 akambi ngai na kati na molimo kuna na lisobe na moni mwasi afandi na nyama motane oyo atondi na nkombo na kotuka koloba mabe na Nzambe oyo mpe azalaki na mitu sambo na maseke zomi. Pe verset 8 nyama oyo omonaki azalaki nde azali te mpe abelemi kobima na wapi libulu na mozindo
mpe kokende kino libebi. Aha! Wana ezali na ntina. Nyama moko nini abimi na libulu na bozindo? Oyo na Apocalypse 11 kaka. Abundisi bato na Nzambe. Sikoyo boni boyokani ezali awa. Na solo ezali mpe nani azali likolo na nyama oyo abimi na libulu oyo ezangi suka? Nani azali kokumba yango? Mwasi. Lingomba moko. Ezali kokonza yango. Boni kwa kiko zala bokanisi ete mangomba na politiki na mokili oyo ekonzama na mwasi mpe toyebi yango malamu te mpo yango moko ebatami na kobombana. Pe bozali komona mpenza te boyebi yango te kasi elekaki bongo na solo kala. Boni bokanisi ekoki kozala bongo. Bokanisi ete bokonzi oyo lingomba oyo esalelaki bato na yango mpona kosala neti babomi yango nzoka na solo bazali kokonza mokili na nzela na mangomba mabombani na mokili oyo bobele we shot oyo azalaki nani? Jésuite. Boni ekoki kozala bongo? Bongengisami? Ezali nini bongengisami? Ezali komema biso wapi? Boni kobundisama na liloba mpe na baoyo batelemi mpona liloba lingomba bakoki kokota na kozanga boyokani na lingomba oyo na sika na politiki oyo ezali na mibeko na sika ebyanga mibeko na moto. Bokanisi ekoki kozala bongo? Boni bokoki kozala bongo? Wow! Boni boyebi ete ezali na makomi moko akomi eleki mbula nkama moko. Ezali na makomi moko akomi eleki mbula nkama moko na ndambo mpona makambo oyo. Mpe na kotanga mokomi wana lelo kasi likambo ezali te soki wana ezali malamu to te. Ezali kaka oyo emonanaki na ntango yango mpe kokokanisa yango na oyo mokili na molili ezali koloba na solo na ntango moko wana. Tokosala bongo tokokanisa oyo elobi mokanda na oyo bato na makambo na molili bazalaki koloba bango moko na solo na ntango moko wana. Mpe tokomona likambo moko na kokamo. Na bongo soki bokolata elongo na ngai na kozanga koyeba na lisusu te nalingi kotanga makomi moko na makambo oyo ezalaki komona na lokola bosolo esili koleka mbula nkama moko na ndambo ntango makambo elekaki. Boyebi Revolution Française na makambo nyonso wana. Na bililingi ebele nkolo Yesu amimonisaki na Jean. Ezali sikoyo Apocalypse. Ezali na mabe mpe mipepe na lokuta na ba oyo bayibanaki na konyokola na bango na bato na Nzambe. Komonisama na Nzambe na misala ebwakami na bato na makonzi ezali kokonza mokili ba oyo bakangami na mangomba mpe na maboke na molili. Bazali kotosa mibeko na Nzambe te. Ekopesa nzela na bato bazali na pole na bosolo mpe mpona kotelema mosika na bango na mabe yango. Na bongo eleki mbula nkama moko na ndambo bazalaki kokanisa wa mangomba na molili makozala na esika na ntina. Na bongo na Jean ezaleli mabe mpe mipepe na lokuta na baoyo bayibanaki mpona koboma na bango na bato na Nzambe. Sikoyo banani wana elilingi oyo na somo epesami na Jean mpona kolakisa ndenge nini makonzi na mokili makomi pesa na mabe. Elingi kolakisa ba oyo na ba oyo bazwi bosolo ndenge nini ezali mabe kokangama na mangomba na molili na kozala moko na bango. Ezali makambo na kokamwa. Makambo na kokamwa. Makonzi bazali kokonza mokili bazali kokangama bango moko na mangomba na molili mpe na boyokani. Bakobatela mibeko na Nzambe te bakozala na mibeko mosusu. Oyo ezali makomi oyo mosakoli Ezaïe alobaki na sili kotangela bino. Ezaïe na chapitre 8 verset 9 kino 13 elobi bino mabota bobukana na ndambo mike na ndenge mosusu boyokana na nkuku bokende bobongisa elongo lokola moto moko mpona kolonga bosolo. Ebino mabota bobebisama ebino mikili na mosika bosembola matoi bomikanga loketo mpe bobebisama boyanga miango elongo nde ekosuka bobele mpamba bono baliloba nde ekotelema te mpo ete Nzambe azali na biso elongo. Bato oyo balobi Nzambe azali elongo na biso tozali kosala malamu mpo ete Yawe alobaki boye epai na ngai na loboko na ye makasi alakisaki ngai ete natambola na nzela na bato oyo te ye ete koloba te ete mwango wana mpo na nyonso ekobiangaka bato oyo ete mwango mpe kobanga te makambo mazali bango kobanga kozala mpe na somo te kasi Yawe na Biblia okotanga na yebule
ye azala kobanga na yo mpe ye azala somo na yo. Boy, ezali azali koloba liboso ete mokili bakoyokana mpe bakoloba nkolo azali na kati na oyo tozali kosala elongo lokola lingomba mpe tozali kosala malamu mpe wana nde likambo malamu na kosala. Kasi babimisi nzambe libanda na yango mpe kokende liboso te nsima mokomi oyo asaleli yango mpe alobi ezali na bamosusu bamitunaka soki ezali malamu mpona bakristo kozala na kati na franc-maçonnerie mpe na mangomba mosusu na molili. Tika ete bato bazwaka makomi oyo tosili kotanga soki tozali bakristo na nyonso esengeli tozala bokristo bisika nyonso na mokili mpe esengeli tozwa mpe kosimba ntoli epesami mpona kokomisa biso bakristo na ndenge na mibeko na liloba na nzambe. Ezali likambo na kokamwa na solo boni ezali te na ntina mpona biso kozala na likambo na makambo oyo na baframason bateyaka to lisusu na ntina monene. Nani asalaki lingomba na baframason? Nani azali kokonza yango? Bazali koteya nini? Boni na solo bazali koteya te Yesu na liloba na nzambe? Boni bazali kobundisa liloba na nzambe? Iyo tote yango nde moto na esengeli biso tomituna kozanga kokokana na Kristo na lisanga wana ekomonana na mangomba na molili mpo ete bazali kosalela banzambe oyo bazangi mayele mpe bazangi nguya mpona kopambola lokola banzambe na bahindu. Likambo na ntina bao batelemi na se na bendele na makila na mokonzi Emmanuel bakoki te kosangana na baframason to na lingomba moko na ya molili. Kristo akabwani te na ndimi yango. Moto moko te akokangama na bango mpe kozala moto na bonsomi liboso na nzambe. Wow! Likambo na ntina bakristo basengami kokata nsinga ekangisi bango na mangomba na molili oyo ekonzami na nzambe te. Tokoki te kozala na kati na mangomba na molili ekomamaki eleki mbula nkama moko na ndambo. Pe lisusu likambo moko na yebi ezali oyo ete bawe bakozala na kokangama na bango bakozikisama na mipiko na matiti mabe. Maloba moko na ntina mangomba na satana ezali na mboka nyonso mabongisami mingi na mangomba batelemeli mibeko na nzambe. Tokoki ata moke te kozala libanda na mobateli na biso. Lisusu moko na mabongisi na mangomba na molili ezali mpona kosala bakompanyi minene. Bakompanyi minene ekosalema. Bato moko bakosangana mpona kosimba makoki nyonso esengi kozwa na lolenge na misala misusu. Boni tozali komona yango lelo ndenge wana. Tozali komona bakompanyi minene ezali kosalema na kosalisa na makasi bato na pamba babima libanda na kompanyi mpona kokitisa liboso na bokonzi ya bango te. Solo to lokuta mpe soki bosali mitindo na bango te bokoki kofuluka te. Boni tozali komona te kosangana na bakompanyi solo to te. Okoki kofungola journal lelo te na kozanga kotanga mpona bosangani na bakompanyi solo to lokuta. Eyokani malamu. Kasi boyebi ete bonsomi na bino epasolami biteni kino bokokoma moto mosusu te bobele mowumbu. Mpe soki omeki kofungola monoko na yo na bongo tokotia mosala na yo pembeni mpe misala na yo bongo ekozala lisusu na makoki te na kosomba to koteka. Masangana basali ekozala moko na mangomba oyo ekomema mpasi na mokili oyo ndenge nano ekoma te uta mokili ebanda. Bato bandimi yango te. Ngai na ndimi yango nazwaki libaku mabe na kozala na kati na mangomba wana na basali na mobulu. Kasi boni bosi bomona wana ezali na bobangi moko na Afrika wapi na fandaka mangomba na basali ezali makasi koleka. Mpe mongongo na mangomba na basali to sindika ezali likambo kitoko mpe yebani na mibeko na bato ete mangomba na basali ezali mpo epesa mindingisa mpo na biso kobunda mpo na mibeko na bino. Kasi boka nesela yango soki lipa ezali monene mpe nazali kobunda mpo na kozwa eteni monene koleka. Wana kosala nini na eteni na mozalani na ngai? Ekokondisa yango, ekokondisa eteni na ye solo to lokuta. Boni nalingi moto lokola ngai moko ntango nazali kokondisa eteni na ye na kokomisa oyo na ngai monene iyo to te. Na ndimi yango te. Mpe soki ekomeli yo ete olingi kokata eteni te na solo kozwa kaka eteni na yo. Na telemaki na mopanzi mosusu na likambo wana. Babukaki ngai mikuwa na bato epai na bato na mangomba na misala. Bazalaki kosala na bitelo na likolo mpe na kokomisa mikano na bango na bulamatari. Baboyaki kokota na bitelo nyonso na likolo mpe bayekoli bazangaki mateya na bango wana elingi koloba mwana kelasi akoki kozanga mbula mobimba mateya nzoka afutaki mbongo na ye mpe akokaki kozanga nyonso.
na bongo bitelo na likolo balobaki kotanga ekozala te, na bongo nazalaki molakisi nalobaki kotanga ebandi. Mpe Lingomba na basali bakutaki biso na kelasi na kati na kotanga, mpe natelamaki liboso na bango mpe nalobaki na solo bokoki kokota awa te, ezali nde ngai moto na ebisi bayekoli batangisama, ezali nde ngai bango te. Wana babandaki kobeta ngai mpe babukaki ngai mikuwa, mpe bapulusu oyo ba bomaka moto bazalaki wana boni nani atombolaki masapi moto te oyo na lobi ezali na solo elongi na ngai ezalaki na bajournaux nyonso na mboka, mpe basalaki eloko te. Bana kelasi bazwaki nzela na bango te, balongwaki esengo mingi mpona likambo moko boye bakimaki. Ntango mosusu ezali na nguya moko na kati na mabondeli, bakendaki na esika mosusu wapi babukaki nyonso, bakutaki ata bana kelasi babola, babetaki bango somo. Bayekoli na ngai bakimaki mokolo wana na ngolu na Nzambe. Natelemaki na ndako moko wapi Mangomba na basali basalaki masolo mpona eloko moko ezalaki te na makoki na ba oyo bazalaki kosolola na bango mpona kopesa bango. Nde babandaki makasi kobuka ndako yango oyo kaka lolenge na baafrikain bakoki kosala, mpe ndako yango na kitalatala ekweyaki kokamwa, ekweyaki lokola mbula oyo na mabanga. Makambo na somo kobebisama oyo bomoni Lingomba moko kosala na ntango na mpasi, Mangomba na basali euti na Nzambe te. Bato bakangami na Mangomba na molili bozali mosika na yango oyo ekomamaki eleki mbula ebele. Na Apocalypse 11:15 moi na sambo ayulaki mpe mingongo makasi kati na likolo milobi ete bokonzi na mokili oyo esili kokoma bokonzi na nkolo na biso mpe na Kristo na ye, mpe akozala mokonzi libela na libela. Mibange yango tuku mibalo na minei bawe bafani na kiti na bango na liboso na Nzambe bakwei na bilongi na bango kosambela Nzambe. Balobi ete nkolo mozwi na nguya nyonso oyo azali mpe azalaki totondi yo mpo ete okamati nguya na yo monene mpe osili kokoma mokonzi. Boye sango malamu ezali oyo ete atako bokonzi oyo ebandi liboso na Apocalypse chapitre 9 kofungolama na mabulu na lifelo mpona komema mateya na mokili oyo ezindisi pole mpe komema molili na mokili ezali kokola na suka na lisolo na mokili uta banda ntango oyo tokoti na ntango na Revolution Française. Mabulu na lifelo efungwami lisusu mpe bokonzi moko ebimi ekokoma bokonzi na politiki na mokili mobimba oyo ekokonzama na mwasi na Lingomba moko oyo ekozongisa mibeko na yango na esika na mibeko na Nzambe epimelo na yango moko na esika na iloba na Nzambe efa na yango wana yokani mpe ezali komona na malamu na lokasa kasi ezali na solo kobebisa mibeko nyonso na liloba na Nzambe. Mobeko nyonso na mibeko zomi ebebisami ezali mpasi komona yango mpo emonani neti malamu, kasi ndenge tozali kokoba na mateya tokomona soki na solo wana ezali bongo. Soki bozwi mobeko na liboso oyo elobi ngai nazali Nzambe na yo, okozala na banzambe mosusu liboso na ngai te, na solo ezalaki na bamboka mosusu bazalaki kotosa yango to eloko mosusu. Soki bokozwa bonsomi na mokili mpona bato nyonso na bondimami na bato nyonso wana ikoki kosalama na bongo esengeli koloba boye bokozala na banzambe mosusu liboso na ngai. Solo to lokuta soki bokomi na kotuka boni ezali kokamwa te komona ete ntango bafungoli television kaka Nzambe moko nde azali kotukama. Bomona kayango te kaka Nzambe moko nde azali kotukama. Bomona kayango kaka Nzambe moko nde azali kotukama mosusu te. Oyo namona kalisusu kokamba na kokoma na commission des droits de l'homme mpona koloba na bango boyebi mpona ntina na bosembo mpe na bokokani boni Nzambe mosusu banzambe mosusu bakoki kotukama te. Bokoki te koloba yango bisika nyonso mpona ntina na bosembo. Na mituna kandenge nini bokoloba na mituna kanini ba musulman bakosala soki
esalemeli bango ndenge bazali kosala mpona Yesu Kristo na televizion ya mikolo nyonso na mitunaka nini bakosala soki ezali na lingomba na bango to na lingomba na babudisi na bahindu na lingomba mosusu na etando na mokili soki tolingi bokokani na bato nyonso ebongo mpona mobeko na mitano kumisa tata na yo mpe na mama na yo te bana na lelo esengeli babokolama lisusu na mibeko mosusu mpona kokomisa bango bato na mokili wana elingi koloba bakotika kokomisa batata na bamama na bango mpona kotosa lingomba. Boni basalaki yango na communisme, basalaki nini na communisme tango bana balingaki kotosa mibeko na baboti, basalaki nini na bango? Bamemaki bango mpe balakisaki bango makambo mosusu, balakisaki bango ndenge bakoki kokomisa batata na bamama na bango te. Boni ezali mawa te? Wow! Mosusu okoboma te, okosala ekobo te, okoloba matatoli na lokotani na ntina na mozalali na yo te. Boni makambo batikaki yango kosalama na solo. Yesu akobianga mokolo moko bato nyonso na bokonzi na ye. Na bokonzi na ye ekozala na bosembo mpe na bosolo. Ekozala na lokuta soki mokete. Mibeko ekozala mibeko oyo akotia mpe akosalela na moto nyonso. Mabota bangalaki ndenkele na yo eyaki mpe elaka na kosambisa bakufi ekomi mpe elaka na kopesa libonza na basakoli baumbu na yo mpe na bapetu mpe na bango babangi nkombo na yo na bato mike na bato minene mpe elaka na kobebisa babebisi na mokili. Boni ezali kamo na ntina te bongo tempelo na Nzambe oyo kati na likolo tozali awa na Apocalypse chapitre 11 ezipui mpe sanduku na kondimana na ye kati na tempelo na ye emonani. Yesu azali wapi awa? Na eteni nini? Na esika elekibule. Wow! Tolongwe na ntango na mosala na eteni na liboso mpona kokota na mosala na eteni na mibale oyo ezali esambiselo. Pe sanduku na kondimana mibeko zomi nde ezali epimelo na mokili mobimba mpona oyo na malamu oyo na lokuta. Na oyo na lokuta motungisi moko ezali wana te mpe tomoni litatoli oyo. Wana elingi koloba ntango eleki. Mikali mizalaki na mingongo na kake na matandala mingi wana nde lisolo na mawa pona suka na mokili. Mpe bokonzi na Nzambe ekomi mpe bokonzi na mokili. Na bongo Yesu nganga monene amona liboso na sanduku na kondimana. Wana nde mobeko na solo efa oyo ekonzami na mwasi te. Mpe ata motuya nini na bandeke na mbindo milimo na mbindo ezali kotombola mibeko mpona bato bandima yango ekesani na mibeko na Nzambe. Ndenge tosili komona kino sikoyo lingomba oyo eyebani kasi mawa mingi yango nde ezali kokonza mikolo nkoto mokonkama mibale na ntuku motoba. Yango nde lingomba na Moyen Âge ezali lingomba na Rome. Nakoki kobongola yango te, nazalaki kuna ngai moko mpe natondi liloba na Nzambe mpo ete etalisi ngai makambo oyo. Mpe sima na nyonso wana, sima na Revolution Française na nyonso oyo, tozali komona mangomba na lingomba oyo. Tozali komona mangomba na ba Jésuite na sima na nyonso wana. Mpe tosili komona ete mangomba na molili mpo ete nyonso ezipami na mabombami ekomema mbongwana oyo ekokomisa mpamba mpe lokuta liloba na Nzambe. Na bongo na mateya ekoya tokokota na sima na mangomba oyo mpe tokofungola lingomba moko na moko mpe na komona soki mpenza ezali yango. Kasi ata bongo ndenge nazali kokanisa Yesu azali likolo na nyonso. Mpe apesi biso makoki na komona makambo oyo nyonso. Azali nganga monene na mosala. Azali mokonzi na bakonzi. Akozonga na nkembo. Ata mokili ekozala na motu ya nini ekobima na libulu na bozindo, Yesu azali likolo na nyonso. Eloko na kobanga ezali te. Bokangama na ye mpe moko te akobunga. Merci.